Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup d'être connecté sur ma chaîne YouTube Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Merci Navatonyon Sobazara, toujours présent. Kolanda Bisso, la chaîne Bisso Bibiche Mbombo. Si c'est votre première fois, n'hésitez pas surtout de vous abonner, partager, aimer et commenter sans oublier la cloche de notification. Une fois que je vais poster une vidéo, vous serez avertis. Nous continuons toujours avec le sujet de Pasteur Walesa et le prophète Denis Lessi. J'espère que jour passé na tchela kibino ma vidéo makambo son ndenge lekaki, je ne sais pas comment to bengango eza barando eza nini entre le pasteur Denis Lessi, le prophète Denis Lessi ndeka to benga kaye na le pasteur Kabundi, l'évangéliste Kabundi Walesa. Alors, dernièrement, bon, on a qui vidéo, prophète Denis Lessi a sengaki pardon. En tout cas, à l'équipe, plus de 4 ou 5 missions pour na ko senga papa Walesa pardon. Et lelo na elibino la réaction du pasteur Kabundi Walesa, yemoko aye koloba. Aye vraiment koloba concernant pardon wana. Parce que mambo ndenge kei eke mabe. Eke vraiment mabe. Ata prophète Denis Lessi asengi pardon, mais justice il faut ça la musala nango. Il faut vraiment ça la musala et découvrir pardon qui est à la base ya makambo nyonso oyo. Pourquoi balingi ba humilier pasteur Kabundi Walesa? Nani oyo aza commanditaire ya nyonso wana ezo salama. Il paraît batinda ki batu baboma ye. Oui, pardon ko sengama, mais il faut vérité yebana pour next time et salamate. Alors, naoche la bino vidéo sans plus tarder, bino morboyoka le pasteur Kabundi Walesa, bino morboyoka le pasteur Kabundi Walesa yemoko aleki la télévision à sali vidéo pour nako expliquer batu comment est-ce que ba procédaki na pardon ya Denis Lessi. Batu bayaki ko mona ye. Batu basengela ki alimbisa prophète Denis Lessi. Alors, on a roloba trote, na tikeli bino bolanda vidéo eza tellement moulai, bolanda tina souka et puis nous allons nous retourner juste après pour commenter comme on a toujours l'habitude de le faire. Make sure you subscribe. Tu as un petit commentaire gentil, un like, ça me fera du bien, ok? Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, prenons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Shalom, shalom, bana na nzambe, nzamba pambola bino. Na ye liboso na bino po na kolakisa po na pardon oyo ndeko na ngai Denis Lessi asengaki nga. Wana pona koyebisa bino avec éclaircissement que bayaki kokutana na ngai epai ya évêque Ejibaya Mapia oyo azali représentant ya église de réveil na Congo, et puis na Guy Daniel oyo azali pe adjoint na église de réveil na Congo, pona koyebisa ngai problème ya ndeko Denis Lessi. Ejibaya Mapia aza mutu naza ko respecter makasi, aza bato na biso akala yango nde esalaki ke nandimaki ndeko Denis Lessi asala vidéo ya pardon. Nazolinga na informer bino ke asalaki vidéo ya liboso atindeli avec Ejibaya Mapia nde esali ke nayebisaki avec ke atindeli nga nalobi te vidéo asali yango malamu te, pardon asengi yango malamu te, nde bayebisi efo abandela.
abandeli lisusu video ya mibale na lobi asali yango kaka malamu te wana jour wana mpe ye koleka 2 jours après nde Guy Daniel aye koya na kati ya ndako na mwasi na ye a partir ya poto kuna ye asali video mosusu ntango asali video mosusu na lobi te asali yango malamu te po normalement soki motu azosenga bolimbisi il faut alakisa pourquoi azosenga bolimbisi likambo nini asali azosenga motu bolimbisi ata nzambe azobaka soki motu asali kindumba alobaka ke nzambe elimbisa ngai nasali kindumba ou bien nayibi donc tellement que cause ezalaki mpenza te nde na bandaki koboya nde aye kosala ya mine aye koyebisa bango soki bakoki koyede ye balakisa ye nde bakosala balakisi mpe na ngai ngai nabi te asenga bolimbisi aexplike likambo nini oyo azosenga bolimbisi yango nde aye kosala ya suka wana oyo bino bomonaki alobaki ke po babana wana ntango bayepa na ye ayebisaki ngai te ndeko na ye nalobi bon akoti ofond te mais eleka nango kaka nde nayebisaki bango ke botya bokoyoka mpe bakritike ya bato na critique ya église e bango moko bamonaki baréaction oyo bato bazalaki nango ngai nakozalaka mpona kolakisaka ke nazalaki vraiment touché au ministère na kobomba Saint-Esprit ezali sacrifice monene vie mobimba donc ministère ndenge eza boye ata Saint-Esprit nalingi yango koleka biloko nyonso ezala ndako ezala bana na ngai ezala mwasi na ngai donc biloko nyonso ministère onga nazosala na Saint-Esprit oyo apesi nga ministère wana nde ezali eloko moko ya liboso na vie na ngai nasala basacrifice ebele kolala na mabele koseprime na biloko ebele donc bino boyebi moko bino moko ke désir ya nzoto eza kosopose na badésir ya Saint-Esprit et puis Saint-Esprit azwa na barecommandation na bacommandement na baordre na baloi nyonso wana na subir kaka mpona bomba Saint-Esprit yango nde bomonaki ata Paul aboyaki na kobala kaka mpona ministère aboyi na ye kobala kofa na ye ka ndenge wana yango nde bomona Élysée atika biloko nyonso kaka mpona ministère alande Eli aza na temps place ya kolala te donc c'est difficile bambula na bambula nga na komeli na Saint-Esprit mais na komeli na ministère komona kaka bato baye kosala kaka mpo basalir bapesa témoignage ya mabe na kati ya ministère onga naza nango naza na don ya guérison na bamiracle ezali ya kala donc eloko ya bien place ezalaka eloko afo ezalaka te mpo nayebi ke na États-Unis place basalaka badollar bavrai dollar bafaux dollar bakosala yango kuna te mpo bavrai dollar bazosala yango nde wana bamiracle elala kutu elala nazala kutu kuna te problème ya miracle mpo esalemaka mosusu na bato na ndako mosusu ezosalema na poto mosusu ezosalema partout na bavillage donc ozomona ezosalema yango moko Saint-Esprit azosala nasatashaka na kuna te naza kobomba nde ministère na nga na umbeli na mosala nzambe oyo ata na koli témoignage ya bien ezala réputation donc eloko moko ya mabe ezala te donc nazalaki vraiment touché yango nde nayaki koloba te na pas de problème pour le moment nazolinga nalakisaki voilà ndeko Denis Lesi ndenge ezali wana eloko nga nazosenga yo pardon na yo ezala sincère sincérité ezala na kati ya pardon na yo ntango yo ozosenga pardon namoni ozobimisa verset oza na kati ya kobrandir verset wana oza na kati ya kobrandir mpona korechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ozobrandir yango epa nzambe mais mingi nazomona kaka yo moto ozoloba ozoluka kimia na bato nyonso mais ozokende kaka koluka baproblème yo moto ozokende koluka baproblème soki oluki baproblème soki bafundi yo ale wana oye mpona koluka kosenga pardon cela veut dire ozobanga nde l'état ozobanga nzambe te cela veut dire ozobanga l'état donc nga nazolinga yo banga nzambe po verser oyo ti eza verser ya nzambe tomona sincérité po komona osilisia lobi oke kuna oluki baproblème lobi kuna baproblème et soki bafundi yo obimisi verser donc nga nakoyebisa yo kaka ozala sincère na pardon oyo ozosenga ozala sincère cela veut dire eloko moko ya sime ezala te oya koloba te ko basalisaki nga na
archevêque Jiba basalisa kinga na bato bona senga pardon et na senga ki pardon pona boye te à partir ya suite ko ya ndeko lakisa ko senga ki pardon ya solo ou bien senga ki pardon ya solo te pona yoka ki makamususu na CCA bazo bisanga tala baninga ki basala pe boye baninga ki basala pe boye ngabi soki basali bakomi ndingisa kana kati ya libulu bango moko ngaza na problème te mais nga côté na ngai nazo lakisa ke na limbisio na motema mobimba po ezamba la liboso na loba na kati église ke voilà na ndimi bo kende ko funda pona mona ki ekomaki makambo ko loba ki empire wana ezokweya empire donc na mona ki neti kaki bolingo ezate et puis ko senga bolimbisio na ezamba la liboso te oso ya liboso abato ba filma yo pe olobina yaki pe ko senga bolimbisio ko yebisa yeke voilà to bandaki ko bundisa yo po yaki na Mbujimai oye otongi osali boye ozosala ba miracle to bandoko bundisa me to yo komona ko za mutu anzambe ezamba la liboso te nga pe na zwa yo le kondeko nanga okoko ya okoko za problème jour moko za ki problème na ba pasteur moko no benga ba pasteur moko na bazolinga bakangisa nga na bengo na ebiso me tika makambo ya ko za problème na batu dandanzela boye sambela. Donc, là, on a pu conseil de façon cause à la sincère, na pardon au yozo senganga. Ngai, tant que moutou na zambe na limbisu, ezamba la liboso, ngai nandima ki voilà, bakanga po, nanda kunanga mobimba, na bana, tout le monde, bazala ki fatigué, pour résoudre ezala ki makasi. Nde zambe pe ya yo kosala, kosala ndinga sali wana de façon que makambo ebima, ndenge biniwa. Mais bato musu bakotuna ke ndenge nini pona makambo ezotala l'état esika bakende kofunda place bakende kofunda ngana koloba kaki bafundaki kaka ndeko Denis Lesi te ezalaki Denis Lesi et consort basi bakangaki mwana wana témoignaki makambo nyoka bakangaki pe mwana mususu et puis mwana wana selon Denis Lesi alobaki bayaki pe na bato mususu na mutu mususu ayaki cela veut dire eza réseau na kati ya réseau wana l'état akosala mosala na ye parce que ekomaki makambo ya koboma ba vidéo mususu balakisaki dernièrement omonaki balingaki na koboma ngai bakangi bagangester balobi batindi biso epa bapasteur po toboma pasteur walesa réseau eza molayi bamosusu baza wana bazopesa mbongo mpona kopesa mbongo po bapesaka bato mbongo bapartenaire oyo bazopesa mbongo po bapesa bato mbongo de façon ke bato badementir batémoignage bakuti mutu bazosouffrir bapesi loba boye soki ezalaka mpo na nzambe te me eza mpasi bangi batelemisa ministère mais lokola eza eloko ya nzambe c'est très difficile parce que jésus mpe babundisaki ye ndenge wana etelemaki te wana nazolinga naloba ke l'état akosala mosala na ye mpona kolandela réseau wana ya bato wana moko mpo toyeba réseau wana pourquoi bazolinga kobomanga pourquoi bazotelemela na bato bazotanga bible baza na kati na bato mosusu ya pamba donc eza sangana eza réseau l'état akosala mosala na ye mpona kolandela makambo nyonso wana nga kote na nga na koloba kaka eloko nini nasali mpona oti Mbujimai koya kote na Kinshasa nde eloko po nzambe azoutilize nga na mamiracle po bato bazolanda nga naza mutu ya liboso kote parole de Dieu nazwi mwasi ya bato naza na nyongo ya bato naza eloko ya moto eloko nini nasali mpona kolandela mutu moi landela soki mpona nzambe te memasi nakufa kala naza eloko nasali ya mabe te ezaka mpona évangile me nayebi ke naloba na Mbujimai ke nzambe ni nzambe ajakwila nzambe amilobelaka nzambe balobelaka ye te nzambe ye moko amilobelaka eke tango sikoyo bazobundisa moto aza na nzambe nzambe mpe asilika ayaka kosala susu de plus eloko nga na bombi ezali kaka présence ya nzambe lokola naza kaka na présence ya nzambe lokola nabombi saint esprit lokola nazwi ministère oyo nga naza nango po ezala tache te batia yango salite te vraiment eloko ya malonga yango wana epa nzambe eki na kotrahir mpe saint esprit te na kokenda mosala nzambe tina suka mpe na kosalela nzambe mosala tina suka na ye na mission oyo nga na ye nango ya relèvement des défis mpo na kolakisa eloko moko na mosala nga nazosala kozongisa confiance ya bato na nzambe kolakisa ke jésus christ est puissant aza na puissance koleka ya badémon
il est vivant, il est ressuscité des morts. Azana bomo, azo sala jusqu'à présent. Et puis côté ya bato puissant de la parole, bato babongo la mitema, parce que vie éternelle. Moussana mazo sala yango wan. Et Nzambe, ça fait mal. Et loko oyo il faut ici là-bas comme ils sont na souka et puis ba découvrir mutu o aza à la base à makambo. Franchement, il faut pas découvrir. Ça fait mal. Ça fait très mal. Comme on a entre basali ya Nzambe bango na bango, il y a de problèmes. Oyo azotinda muninga po ba nuire muninga mususu. Ezaki makambo o to bande ko imaginer ngote. Biso na kala to bando kanisa les serviteurs de Dieu. Tondo mona bango lo ba demi Nzambe. Tondo mona bango ntire ba sala na sumuti. Mais tala lelo o senti que non ba musicien profane to bando mona bango lo ba diabolo, to mona bango lo ba Satan. Mais tala lelo bango ba zonga sima. Aujourd'hui les réseaux sociaux et comment on a polémique à basel Nzambe et comment polémique ba musicien chrétien koto mikolo na moni ba diminuer moi ndambo. Mahambo ici là entre Mike Kalambai, Moïse Mbiye, en tout cas ba biloko wane et diminuer moi mikolo o. Mais mikolo comme ya pasteur. En plus le pasteur Oyaza au top mikolo c'est toujours le pasteur prophète Denis Lessi. Na yokinde Papa Kabundi à lobby. Nga qui passe franchement, na qui passe na parti oya lobby, na umeli na musala Nzambe oyo, na se sacrifier pour na garder ka Saint-Esprit. En tout cas na boya babiloko mususu pour na garder kaka kibonzambe kati na ngai. Mais na ko lingate mutu moko aya ko humilier musala na ngobi aya ko bebisela nga réputation na ko lingango te. Il y a un adage qui dit vaut mieux la réputation que le parfum de bonne odeur. Réputation basomba angote. Et l'oro batubaye barate. La réputation basomba angote. Parce que ce qui l'élo, mutabebi sur leur réputation. Moi, je ne pense pas que l'élo oyo, okoke n'est pas batu nyonso de porte à porte, okenda coupé sa rabatu d'explication, ce qui s'est passé. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera le cas. Mutu nyonso oyo kokende pour donner des explications. Je ne pense pas que ça sera le cas. Ce qui réputation et panzani za wa mupepeke mutu na mutu a conserver on ndenge na ye. Je ne pense pas que ceux qui atta oyo ko ça a droit de réponse ou bien oyo ko éclaircir bateau. Tout le monde sera d'accord, il y a ko comprendre yo, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera le cas. Alors, il faut garder sa réputation. So moni mutolinga poto buzoba na réputation, faut zongise na nzela. Moi je pense que ce qu'a fait le pasteur, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a quoi apprendre bato mususu baza dans l'ombre. Que next time, ce qui va mekika kosa buzoba oba okanga bon, il faut comme makambo boy. Parce que bato mususu bazo penser que non, so kozo sambela oza mo santu oza mo santu okosala mabete. Non. Bafinga yo Yesu kutu na tempelo asilika panza biloko. Yesu mwana na Nzambe alinga désordre na temple na été. Et bon ce yo pasteur, il faut avoir la discipline. Il faut qu'on ait discipline na bandimi na yo. Il faut qu'on ait discipline na nyonso mutolinga poto buzoba ozongisi na nzela. Pourquoi ça masala justice? Ce qui est pasteur à cause silikato bien ko kangisa mutute. Pourquoi basa la justice? Et autres dépendre pe na eloko oyo pasteur à cause kangisa batu. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont déclaré pasteur wale ça a koki ko ça la boété, pourquoi liboso église ba ministre ba ye ba procureur ba ye ba porter plainte boye na boye ba ko porter plainte est-ce que l'église ba ko ça la boye? Oui, ba cause en a raison na bango. Bako za pe na tort. Bako za na raison, bako za pe na tort. Mais naka oyo bazo sa la likita. Il n'y a pas de preuve. Parce que na minute oyo, ils ont des preuves. Qu'est-ce qui prouve que le évangéliste Kabundi wale sa azope sa batumbongo pour pas ça ba témoignage à lukuta. Mais boya na preuve parce que justice et c'est rendre ma preuve. On peut parler patapla bla 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 bla. Mais la justice et c'est ba preuve. OK? Si on y a diffamé comment mutu, tout le monde a une vidéo et belé et bima. On a vu plusieurs vidéos.
te belé bima pour nous dire que nga ba pesa nga mbongo na témoigner. Moi je vous dis, j'ai suivi la fois passée sur TikTok une fille. Alors binga pe bakosa kinga ka bongo na zaika na posa kaka nazwa succès na sali vidéo moko boye pona lobaki pasteur Walesa atinda ki ba pesa kinga mbongo pona publier vidéo ya Lukuta que ba pesa kinga mbongo na sala témoignage ya Lukuta bandeko na lamuki boye lita me vimbi azoko kati ndazo senga pardon na éviter soki vidéo wana ezaki ya buzz to vidéo wana asalaki yango kaka po asepelisa ne bato mokili soit ezaki ya solo en tout cas I don't know soki makambo bongo ezosala soki ezalaki vrai moi je pense que c'est une bonne chose il faut nzamba frapper bato bazalaka wana toujours pour humilier la personne pour humilier une personne d'autre il y a des gens comme ça donc ye mosala na ye alingi komona bolamu ya bato te alingi komona te bato bapambwama akoyaka pour détruire. Il y a des gens comme ça. Nalakisaki bino vidéo moko la fois passée oyo Denis Lesi akende kotala le pasteur Kabundi Walesa akende kotala ye bandeko eraki kotala ye biso nyonso to monaki ndenga zoloba en tout cas nzamba pambola ye azui quand même chance ya kotonga biso quand même to idée ya kotonga wana ezalaki te boye na boye eloko wana c'est déjà la haine totala vidéo ngana bino ezati eloko mokati ezalo kwa boye mboka sika par exemple soit boya ki bino nyonso nzela moko ou bien muto aye na sima na ona mboka a s'épanouir yo otikali sima eloko wana esalaka bien te na mutu oyo aza na motema ya tama esalaka bien te oye sima o s'épanouir mais ce que soki wana motema ya patience te oza na motema te ke oko think que chacun a son temps mutu na mutu ana nzela o nzambe asala pona ye yo koleka nzela na ngai te nzambe asala mutu na mutu na destiné na ye soki muninga tongi peut-être nzambe asala ke yo kutoko tonga te na vie par exemple yo peut-être nzambe ko pambolo na domaine mususu mais tellement biso ba congolais tolingaka communauté de biens biso nyonso tolingaka tozala idée moko tosala makambo moko chez les congolais comme ça c'est comme ça chez les congolais biso ba congolais tozara soki muninga bandi ko sala likambo tout le monde tokomika na eloko moko koto ezopesa soki jour wana batu nyonso ba na Facebook okomona congolais nyonso akoma na Facebook soki batu nyonso ba na TikTok lelo tous les congolais akebwaka na TikTok mais abosani ke Instagram ezali abosani ke Snapchat ezali abosani ke kisa YouTube ezali Facebook ezali. C'est comme ça avec nous les Congolais. Congolais, c'est comme ça. Ceux qui basseront dans la campagne, ils ont ça dans la Libane. Au comment on a l'église, ils ont ça dans la campagne Libane. C'est comme ça avec nous les Congolais, tous à Bongo. Alors, ceux qui ont convié et l'ont communinga sali, ils peuvent ça l'effort au sala d'andenge na yo. Mais y a un autre business tous à la raba photocopie. Non, le baka en général. Na mi longolité. Nazo le baka en général. Congolais alingi copie conforme. Ce qu'on dit le pasteur Kabundi Walesa atongi église naye bato bazé belé bongo ezo sala bato belé motema mabe. Alors est-ce que oyebi intimité naye na nzambe? Est-ce que oyebi eloko nini alobaka na nzambe naye? La vie de la sainteté bandeko o luka délivrance ota mona sainteté nzambe osalelo automatiquement biso to na biso bato masumu to salaka masumu. Mais ce que lobby, il y a d'autres périodes où on se concentre en tout cas on a la ligne na masumuté. Naza na posa naza vraiment na intimité na nzambelanga na tambola na sanctification na ligne na ba problème te na sambela. Okomo na nzamba ko mimonisa. Yo pasteur oza koto mankiona. Ozonga koto masumu. Ozonga koto boy na boy. Tu as toujours des problèmes avec les gens. Bato magarda na mitema bato mususu loba vérité bato mususu kosela bango makambo bato etamboli na yo nanu wana ba problème na bato. Alors mes amours siko ya boye nzamba oselo ndenge nini? Oui, nzamba za miséricordieux, il est miséricorde, aza capable de pardonner anytime, mais nzambe wana kaka yebo aza miséricordieux mais aza pe juste à rendre la monnaie
la monnaie de ta poche, to de ta pièce, ce qui blo ni noana. Adage wa de kimi na ngabo compléter en commentaire. C'est ça. Alors, on a qui passe le pasteur Walesa lobby. Comment le pasteur Walesa? Batumi bazol ba yo ozo kote la ye. Congolais to tika sentiment. Et lo ko zo mona na keza clair. To kotele par rapport ya nini biso nyoso to moni ba vidéo, ba audio bimi c'est la voix de Denis Lesi ndenga zo senga bana na kende kuna ba kopesa yo mbongo. Comment na onani atangi na kombo nganga wana. Kende pas maman qui on appelle comme maman Tina a kopesa mbongo. Tout ça to bosa na ngoka boy. Siko le pasteur Walesa omoni aoloba na motema kosuka. Nga nenge na moni le pasteur Walesa, selon lui, moi je ne pense pas que kokangisa Denis Lesi ou bien kolukisa et aussi ta motema na non, eza entourage na moi si na ye bana na ye ba serviteur na ye ba en tout cas papa likamoto mettre fin. Mais comment na ye moko de lui-même a kolimbisa na Denis Lesi. Mais attention avec la réputation. Muto azobebi sa réputation na ndenga mabe et que ozana ba preuve. En tout cas, il faut justice ça musana. Yeso silika na temple donc il faut justice landela ba ibakanga bana wana ba yebisa bango nani aza à la base. Denis Lesi kosenga pardon. Et ça le quoi okuta na mutu moko boye abeti mwana yo azokishi apart asengi pardon. Non, il faut fouta. Il faut fouta. Pourquoi c'est un pardon, c'est quoi? Tu as déjà détruit la réputation d'une personne. Au détruire, on va pas un pardon. Pardon, il faut justifier que Makambu on a lobby na vidéo, eza ya lukuta. Parce que c'est pardon. Pardon. Quand tu demandes pardon, au justifier que non, Makambu o ba yebsinga, eza ya solo, to eza ya lukuta. Tu n'as pas justifié. Au justifier en côté. Mais oye que non, je demande pardon. Non, il faut justifier en gros. Il faut justifier. Il faut vraiment justifier. Il faut justifier que non, Makambo, eza ya solo, to eza ya lukuta. Eryo sali bongo, ok, merci, c'est vraiment une très bonne chose. Et que bongo, s'il vous plaît, tout ce qui va sentiment pour la wana. S'il vous plaît, bon, tout ce qui va sentiment pour la, pasteur Walesa, azan a plein droit. Ya ko kangisa, atanga iso ko sakana réputation na ngai. Non pota yo. Tenga na poto. Biso to ba nzambe te. To sa ba to ba na nzambe me to ba nzambe te. Et c'est lo mususu so muta meki ko salobo. Ozongise na nzambe. Nga pa na nga soko ye. O ye o commenter mabe nga na ko bloquer yo bien. Soko na otika na 5 abonnés, mais soko ye e pa nanga. Et ça lo wa o ye pa nanga. Okoti na ndako nanga. Okomo potanga buzoba. Okomo finganga oyimilinga chez moi à la maison. Non, permettre en gote. Keno ko fingelanga musika. Nanda kunanga. Te no ngano bloquer na bloquer ba commentaire nyoso na moni ko finganga eza ngo passable ou bien mutasel ka critique et l'équipe mais soko ko finga personnalité nanga. Te na bloquer ko fingela musika. Pona olinga buzoba te. Et au moins bato bazara bien. Bato basakana na bonté na bango. Azara ne bien tika to pote buzoba te. Bato ba profiter na gentillesse na yo te. Na bonté na yo, bat ba ko profiter. Eh, ya zara ne bien. Ya to sali ba lobelo côté te. Moko il faut za esprit. Na vie mo il faut za bon kangi pe kanda. Mo la muki pe. Mo sakana ke. Mo pour la muki ko la muki kana imer mo bo. Mutatali o kabwe abangi kamba la moko. C'est ça. Bon moi ils sont trop gentil, c'est kaka aux arabes bato ba poto buzoba. Au moins chez nous les Congolais c'est comme ça. So ba yebi déjà point ya faiblesse na yo. Les gens vont profiter de ça. Bato ba monara oh c'est kaka te mo pe seka, mo pe kotise esprit. Mo pe bimisi mbuma misu, mo pe kangi kanda. Oui. C'est comme ça. Alors, merci en tout cas, Bozébélé, vous êtes tellement nombreux. Je vous adore, je vous aime. Merci d'être connecté. Bolandakanga, ba papa, ba maman, ba ndoukou, ba pendi. Bolandakanga, merci pour votre soutien. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de votre émission 100% News et Analyse. Laissez vos commentaires, partagez, aimez,
N'oubliez pas la cloche de notification. Une fois que je veux poster une vidéo, vous serez avertis. Merci beaucoup. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.